Oyo profeto asali pona biso te bandeko na ngai. Nini oyo profeto asali te pona biso bandeko na ngai ba musulman. Kende lelo na montagne ya na Arabie Saoudite. Okoyoka elelo ya toma na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali koloba maisika nyonso ya Rabbi ummat. Ya Rabbi ummat. Lelo umma wana lelo azali susu na susi ya toma wana lisusu te. Profeto wana leli likolo na yo tongo midi pokwa me okomona lelo musulman akei na salon de coiffure alobi bakata ye suki kaka lokola Ronaldinho. Oya mwasi alingi bakata ye kaka suki lokola Zara. Bandeko na ngai. Tobosani kolela ya profete wana na nzela ya Taif. Babeta ye mabanga me aza kolela toujours ya Rabbi ummat. 13 ans ya nzala aza ko souffrir na kati ya Madina Munawara likolo ya ngai na yo. Mais lelo bato wana lelo tozali na suna tozoko ko respecter lisusu suna ya toma na yete. Tokomi kolinga kosalela suna ya bamindele. Okomona mwana mubali nyonso ya musulman pantalon de pe kitaki na se ya masoko ezako linga ko matate. Mandefo komi ko katama. Tokomi kolanda basuna ya bato tobengi ba satanique mais oyo ya prophète na yo nyokomi pona yo ezali wapi? Okoyoka kaka mutazolo bano ezali kaka mandefu ya pamba soki ezali mandefu ya pamba tika yango. Oza kolanda griffe ya Ronaldinho pona nini? Ozali kolanda griffe ya songolo na mpakala pona nini? Mais alors ba prophète oyo bazalaki esengela ki olanda pona nini ozali kolanda yango te? Likolo ya montagne ya Arafat prophète na tomboli maboko likolo azali kolelela ya Rabbi ummat. Aza kolela lolenge nini yo kokota na paradis me yo mukolo yo ye ozoko kanisa lisusu prophète wana te. Bandeko nanga ba musulman to wuti wapi toza kokende wapi? To wuti wapi toza kokende wapi? To bungi na nzela tozali kokende. Musulman ya solo atele makazali kolela pona bandeko na ye me lelo musulman nyonso akomi kolela pona bato mususu. Bandeko na ngai tosbanga nzambe tozonga na nzela ya nzambe tosalisana toyokana tolingana pamba te toza na kati ya pasi pamba te tozali na kati ya difficulté me nasengi na mutu nyonso azali kolanda image oyo to mateya oyo to ba conseil nanga oyo azongela kosalela sunna ya prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam keto banda kosala ba sunna ya ba oyo balingi biso te. Lelo bakomi ko fabriquer biso kombo ba histoire ba makambo ebele oyo kutu toyebi yango te. Prophète na biso Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alobi mutu moko taboma ni juif ni chrétien na injustice. Mais lelo koyoka mutu atie bomba gangi Allahu Akbar obomi mutu wana pona nini? Soki ezali pona dawa est-ce que yo bomi oteyaki ye? Oteyi ye te. Mais yo bomi mutu sans oteya ye sans olobane maenzambe alingi sans olobana ye ezali boyete est-ce que bato wana bakufi bakokota lifelo to yo mutu kokota lifelo? Bandeko nanga ba musulman o bazali kolanda makambo ezali koleka na ba 4 mois ya monde bobetela yango tolo te pe ezali soni mingi bazaba latisi bino baposo ya ngombe alors que bozali bataba. Botika kobetela ngo maboko parce que ezali misala na biso te. Jihad ezali kolobela bikisa milimo mais pas koboma milimo nde jihad oyo prophète atikela kibiso. Alobi jihad nafsi ezali jihad ya molimo mais ezali ya koboma te mais ya kobikisa milimo. Lelo koyoka kaka babomaki bato nyonso bomaki na kata stade wana basala mabe oteya bango bayoka te to banga nzambe na pesi bino basalamu ebele sika nyonso bozali na mabota na bino na poko ya lelo na moyi ya lelo. Allah subhanahu wa ta'ala tambusa bino lolenge nzele sengeli pe mukolo ya kiyama tozala parmi ba oyo bakozala na succès liboso ya nzambe. Na pesi bino salam botika la malamu à la prochainement. Assalamu alaikum.